Envie de rester connecté? Cliquez sur edtv.caseo.com. Bon, on dit, on a fait, on a bon avec, on a pour la Congo, on a pour la montagne. Tout à musique, on a fait un peu la famille, on a tabac, trajet ça là, tout zone libre. Une semaine après, on a pour le tabac. Moi, tu vois, pour, nous sommes là, oh, bon, ni na yoka, oh, aboma moi na pour na zone libre, nalinga kutuna tuna là. Yana bi ndeti ngai. Na préféré kutu na tika mama balle na Allemagne, la famille na ngai bo shina bo mashumo na ngai na kate balle na saki na kate balle na ndimike au moins ngalo na ko lo bandeti football na biso congolais. Na peut-être so batu soki ba mitu sala bien. Na lo baga na kinto entraînement na lipapa. Batu na image ba bimisa on entraînement. Mais si on a mon quoi? Te na mon te. Siko batu ba pesa nga faute. Match en pour apona ba joueur au Barcelone retenu azo banga non. Abengisa ngai na chaîne. C'est mieux to vendre na biso pour so lobby as impoli. Maman le pour na biso en Congo to le ba shooter pour nga déjà même poli des gens. Na boya le ballon mais l'autre qu'on a le ballon. Moni. Hein? Passons en poker pas. Voilà, l'autre qu'on a le ballon. Hein, nga e banana ndeni. La match à Sénégal tu veux dans le Lubumbashi. Na droit ça nyos. Na droit que boîte, na droit bima. Mais il faut ba yebsa ndeti. To betimande mikolo so na bi munya ba mutalo bani. Na juste les ben na bimi champion Belgique na c'est musala vacances fait en dans des chutes aux vacances siko rolobani même ça il y a na Congo remozo na sima Congo do gagner chute Congo perdre na Congo sani asa lo te photo lo ba asani. Alors bandeko balandi ya EDTV na nzela internet esika publier so bozwami na tango yo na kombo ya EDTV tozali ko pesa no mbote mingi na Canada, na États-Unis, na Congo, partout bozwami na moment oyo. Donc quoi tolobaka EDTV zawana pona ko lobela makambo politique ate, mais tolobaki na bino que EDTV za pona pesa bino information na niveau nyonso. Esika Congolais zwami sur tous les plans, culturel, musical, sportif, esengeli boyeba. Yangwana EDTV lelo na émission nango ya sika na kombo ya balingi bayeba. Donc ba Congolais balingi bayeba. Koyeba nini na kati ya EDTV to bando yamba batu nyonso basaka makambo ya bien na kati ya bamboko tofandi ya poto. Donc na lisali si ande kona biso Rich Tempête Richard lokwa boyebi na réalisation pe na présentation ngai moko lokwa boyebi ka maître dona ndena no bilabno tous les jours. Donc lelo tozali penza na invité moko ya kafu kafu. C'est pas n'importe qui. Donc senge boyeba ke EDTV elukaka bato penda esika information sur le fandi. Alors sans plus tarder et c'est boye ba invité na biso ezali invité nini yango na kopusa na pembeni na ye pour découvrir ensemble boye bana ba keso bo mitunaka lelo ye moko azawana donc tokoluka kutuna ye to yeba na cadre ya EDTV o nyoso tozana ngo posa. Alors ngai na kotuna ye moko se présenter peut-être na restant bozo mona bilili boso bo comprendre qu'il s'agit de qui. Alors ndeko ozalia wa na kati ya émission na biso balingi bayeba donc ba congolais na momo balingi bayeba est-ce que toko bana na présentation te ponga mona ibo déjà peut-être yo moko se présenter. Bon comment on a dit merci Mbokani. Ah bon Dieu merci Mbokani. Alors Dieu merci vraiment d'abord en félicitations ndenge bobimi champion et puis ndenge ozi botina malamu penza batutu balela ka meyo yango. C'est senti comment ndenge ozi botina wana. Bon pour na plaisir à mingi pour nous le wana po sali batin bel na Belgique na betaki na méritaki pour nous zongo bon na joaki angote na sepel na ndenge na jongo tour pena na plaisir à toi. Ah merci beaucoup Dieu merci bon Dieu merci ezali kombo ba parents ba pesio ou bien yo moko sepela ipo kaki baninga moko boye ba benga ba Dieu merci nga pena zo kombo Dieu merci ndenge na kombo beta bale Dieu merci est-ce que ezali yo moko miponi ou bien ba parents de ba pesaki kombo na Dieu merci oh ba pesanga et pas ba parents na ngai ezali Dieu merci Mbokani kombo na ngai yango na botela.
Merci beaucoup bandeko na kasi bozolanda tozali ya liboso ya star munene ya football ya congolais oyo azosala makambo ya minene na kati ya poto na kati ya cadre ya football toko ignore yango te esengeli boyeba. Bongo Dieu merci na kasi siko tokota quand même na sujet ya oyo tina tobengelaki na kati ya émission ya biso bangi bayeba to rappelle toza toujours na kati ya balingi bayeba na EDTV. Question na biso ya liboso tongi toyeba abo football toyebi na baparents na biso à l'époque neti nga naza sportif tango bandi okende baentraînement nga aza sportif naza moto ya masano makofi na makolo mais tango tobandi kosala baparents baba biloko ya sport eza bavoyu mais yo début no ya football eloko nepusaki okoma na football. Bon nga liboso toba nakoli na commune ya Ngalemba tango nabandaki football nanga nazali na commune na Ngalemba na Delvaux tango nabandaki na banda otanga na école ya Basango bobokoli ezalaki soki nake classe soki nasilisi nake nasali entraînement na ngai ezalaki chaque 17h na école wana bon tobanda osala baentraînement biso na Basango quoi po na banda kuna après classe temps natangi naye nake beta na club na nga ya Delvaux Jade nabetaki na 3e division nabeti 2 ans après na obeta sur na club mususu na 2e division ebisa lelo koma Belor tobandaki na wana na 2e division tomati 1e division après na beti na 1e division une année nakindaki na Mazembe tant nakindaki na Mazembe bon nakindaki na jeune nakindaki na âge à 16 ans je crois. Wana ezali mbula nini wana ezalaki na 2003 ou bien 2002 comme ça nakindaki na Mazembe tant nakeboye na beti ya penate nasonga na club nanga tant nasonga na club nanga sur na stade wasko na Belor na obeta une année na Belor na meilleur buteur après nasonga sur Mazembe tant nasonga Mazembe na beti 2 ans na Mazembe après nayaki awa na Anderlecht nasaki ba test nanga tant nasali ba test nanga après tant na sisi bon. En Afrique comme partout ailleurs, EDTV c'est le rendez-vous des internautes. Nous allons na Kinshasa. Olobi okendaki na Mazembe mbali boso komi kuna ozongi obetite. Peut-être mais footer ou bien bato ba kuna ba lekelaki yo bien na comprendre te bon natana tango na kina Mazembe bon footer te mais nazaki na jeune pour nazaki na jeune ezaki na tango ba yemo ni pe bazaki na Mazembe ba lofu moi ba te belé be bazaki mais biso nazaki na jeune bazaki na 16 ans sans comprendre. Ouais 16 ans na 16 ans en plus toi qui na coach national Mundele Carzito tango na komi Mazembe abina te die oza bon joueur mais nazo préparer pour na mbule rozoya quoi pour na futur nga bino tiens nga fona beta après na benga présent na bino ngai notika na Mazembe te to na tika Mazembe na kene ku na lupopo ku dezo ya ngai na kene lupopo na allez présent Moïse ako yoka non wana jouer na ngai fa zonga abengi présent na fa na zonga na Mazembe na pe na zonga Mazembe baso na présent na ngai nga bi ça va na zonga kin na beta na club na Uta so na beti après na ya sus ya wana nazonga sur na club o na utaki na betaki simaso nazonga sur Mazembe. Bon bandeko bolandi ndeko na biso die merci on dit azalika bitambola tambola mais ezaki na no bomona ndenge moko lobi azaki na ko se positionner te mais bon comprendre et peso bomo timidité bato balobaka mboka ni aza timide ngasi ko na comprendre pourquoi aza timide c'est parce que abetaki na basango bozo imaginer sango azaka moto alléluia amen bandeko donc bon comprendre na sens wana yango wana bomoni aza toujours timide uta na servant ngazaki servant l'église catholique. Ah donc ozaki servant yebaka ngape nazaki annonciateur nazaki tout na kati église catholique en tout cas donc biso sportif tombe donc tozabata lo sambo donc ndeko na comprendre ndenge parcours no betaki na Delvaux na ba équipe amike o mataki mo 3e division etino ke Lubumbashi kuna esali ke oza mwana bazongisi na sima mais na comprendre eloko netindaki na football est-ce que ça moi mutu moko oza komona bi vie wana betaka bien mais ngapi funa saka football ou bien yo moka boyeka yango moko bon pour nga ko ba football est en famille pour na grand frère na ngape ba beta pe na kin mo beta pe na imana bolo ba kombo bolos grand frère na msusu abeta pe na Ajeb sera na Kalajeb na Delvaux Sané yeska comment na France bon to ba biso football est en famille quoi. Ah donc ça le la famille bongo siko na tango bandi football ba parents réaction ba parents za inde nini parce que ba ene bazalaki ba bandaki yango ndengo lobi ba yaya
mais yo pe tango yo bando zaki na pe mona muke. Est-ce que baza koloba te que il faut que na nous classe, est-ce que comment rapport zaki yo na ba parents? Bon, libosto bane football ngai pe na ngando lingate pona beta football. Abando lingate pour pe na ngaza pena mutabasango mingi. Ando lingate abi no faut tanga no classico te après on attend na komo beta football kan ach na ginango ba tout ba te mon bon joueur ba tout c'est un motam te mon bon joueur après ezaki présent Lolo c'est rendre un antique moi clairement devo ayo joueur ti pas na biso habité moi na aza bon joueur il faut tous jouer ngamoro no foot les classes avant na pas na pena uta boye to liboso to mbala sous sa bi ça va promettre zo moi na peso na maboro na ye batela bien après présent Lolo azungai classe na ngai imtano foot na classe mamtu ezagi bande kona kansi bozola na toujours na cadre ya EDTV balingi bayeba bolani malamu Dieu merci place ni abandeli football eza eloko lokola famille donc eza lokola domo ko ya famille mais tozoko baka na mituna na biso Dieu donné wana to parler na Kinshasa to moni place au bandi oza quand même na moi parcours mulai to koma na siko na Mazembe côté asuka avant koma na poto OK Mazembe ozongi après ozongi Mazembe OK Lupopo na ina comprendre à partir de deuxième fois Mazembe que Lupopo OK ndaki yo moko to Lupopo a comprendre que moi na beta be bangi ba yiba yo kende ou bien on comprenait que Lupopo nde baza na moins succès que Mazembe à l'époque ezalaki nini te ngai nakina Lupopo kepo nakina Mazembe na moya ke to na coach mo mndela bitin biso ba jeune to beta na siko te nga bitin nga za jeune bien singa na jeune mais na football na beta le là ba kolo après na soki des champs bi ça va nga na ke Lupopo na nous kuna msusu na kei kuna bakoki kozonga na kobeta ton nakina kuna Lupopo boy to ba na saka premier entraînement nga mona ba sportel Lupopo bango tout ba na présent bango série za ki na zem aya bi non joueur da bon joueur au petit frère ya Bolos ba joueur ba da bon joueur kuna Mazembe kuna Mazembe kimi kuna Mazembe ngabita Mazembe ngakena Mazembe biso ba jeune kuna to beta penate mais ba bi pona prochaine année nde to beta après na ton na kuna présent Lupopo na msusu na abengisinga biro na bi non te ndabo yo jeune mais pona biso jeune ezate za bon joueur faut beta après présent Moïse tan waye koyo kango abi non te ngafuna zonga Mazembe yo pena zonga sur Mazembe pona beta mais le gars problème te entre Lupopo na Mazembe retour wana te le gars prompt OK wana to parler na Congo mais si on comprend bien na moni tant to yawa to moni ba jeu moko Mazembe na anticiper mo muke ba bimia to yeba ikutu te est-ce que bobeta ina bango est-ce que ezaki entraînement ou bien ni o bada ba jeune na Mazembe eza équipe muke ba jeune espoir na bango ba yaki pour s'entraîner na bango ou bien ba pona ba tournoi mo beta ma na Suisse sur web na habité OK d'accord ngana kasa lokola ndenge auto expliquer biso ke ozaki na Mazembe le mususu na cadre wana osali ke ou influencer pe Mazembe ya gabo beta na bango à te comprendre. Merci beaucoup Dieu merci. Envie de rester connecté? Cliquez sur edtv.kazeo.com. Bon siko tolongo na Kinshasa. Tolongo na Kinshasa ou évolue na Mazembe. Osali combien de temps au lobby na Mazembe avant ya poto? 2 ans. 2 ans. 2 ans. Bon 2 ans to habité Mazembe. Le quoi Moïse Katumbi président Mazembe alingi pe moi business à mbongo ye muto ateka ki ou bien zaki na initiative no poko mana siko na poto siko to kombi na poto tolongo siko na Kinshasa bon muto ateka nga zaki président Moïse na président Lolo bon ba bateka nga bateka ki alors bateka une équipe ni liboso betia po bato bangi ba yeba ngala ina mla yebi melem so bato mso ba yebite tant nga na anandela te na prêtre tant na combien na prêtre tant comme na faire saison batandela bon babité il faut ngai natika a contrat il y a 3 ans abi non ngai no beta su ate pour tant comme avatara c'est ba fritos ba jouer belebe nga ba no beta te mais na fin il y a saison tant ba 6 matchs tant na beti bien mo pene bo mona ba bina chaki après na tabo no zo offre standard tant no zo ni no standard bo na kena signer standard to ba teka na standard na 1 million de c'est rare. C'est 1 million de. Donc bandeko bozolanda 1 million déjà eza kwanga na makabu te c'est pour dire que ndeko na biso Dieu merci c'est pas n'importe quel joueur pour battre qu'on a ba montant wana ba welo na ba équipe amine ne mibale donc depuis Kinshasa donc eza lokola famille eza lokola makila
to constater que parce que bon ezaka question ngana tuna est-ce que obimaka boye mazembe bayeba teki yo basepe ino lemso simbaki mwa nde balobaka te kena mbetenge te toyeba kaka te po bato bangi bayeba so bongo te même mutu asimba kisi po basiksi osala ngana babanga yango mingi so bongo te même mutu tu kisi sango facile mpona kosimba me mutu tu asimbi mpe kisi mpona bale me ngai na banda na bando beta bale eza bale ya famille étoile na nga quoi. Donc bamosusu on comprendre mpe baforsaka mais Dieu merci mbokani a forcé te pota lokolo la famille eza don nzambe apesaki nango donc so toka na mitu na mito tiaka esprit que oh non yeb neza bagwa banini esprit na botika ya ofandaka na basalo kotongaka bandeko na bino fo encourager bango komi na poto okomi na ndele to beti okeboyebo beti succès oye makasi ndenge bamisusu bakomi jalousie kotonga na basansa mabe mais naina comprendre mo mke ava to continuer na masolo na biso na parcours nyonso na komi na poto bandi bateki ba 1 million. Pour na yo avantage ni omoni na football différence entre Congo na moi temps au bandaki déjà kobeta na Belgique ba moteka te ko ba million. Bon pour na avantage ça awa ba moyen quoi pour en Europe tara nde to beta condition football ça na bien par rapport à Afrique pour na biso na Afrique na tant on beta nanu crampons ça na monter pour na beta ngo kolia na zana passer maillot pour na relata nanu moni ça na beta mais en Europe tant on commune nyos tout ça bien. Dieu merci tozoko bakaka toyaka tuna kata parcours po tina penza toyaka po bangi ba yeba eza parcours des essentiels ba question mseko ya eza na kaka ba ko compléter Mazembe d'abord nanu na ba nous ça moi résumé équipe à Delva quartier Otamboli Mazembe Ozongi so Mazembe Lupopo Ozongi Mazembe Standard et Anderlecht ça on comprend bien équipe à Liboso Standard et Bendio et après on a Monaco après on a 6 secondes c'est Makelman c'est Mazonga Anderlecht mais nazo comprendre Dieu merci to gana bien yo za moi sandumba na football bezani eza yo mo tozo lula ba équipe ngo po to mona ko na Mazembe omoni ti ba freiner yo bon d'accord on comprendre côté na ozali moi mukemi ozali pour se évoluer puisque ezali passion football so na comprendre bien mais na poto po ka na même allure owela ki poto ba condition malamu comme na poto mais au lieu de sika mo comme Standard Anderlecht Monaco siko yo mo bakisi Allemagne lo bilem stoyo ko comme na Turquie l'équipe n'aime te lula ngai ngatem na lula l'équipe mais yo po boyet est-ce que na ntango fandaka na football no biki un jour na comme poto waki quand même l'équipe moko chaki comme moi image que ngaba na funa beta na telle équipe ezala kité ou bien ko ya poto ya surprise pour na yo au boy non ndeni no talaka likonda likambalara opposé talaka au boy ndeni bon siko qu'est-ce qui s'est passé tant comme na Monaco to bana na Monaco kuna na moni pe kolongwana kutu aso na comprendre bien ozaki na succès osakana te le na bakisi ezotoka oyo utaki na kin na ebité mais olongwe kamba mo Monaco on dirait c'est comme si bakisi ngena aussi la kuna bakisi sila te omoi leo batebe ba bakisi yaki nanu kaka bakisi sila kitezai kaka te kisi atenga mama nzambe na kiste ngaza nzambe ti ni abota mboza nzambe amen ti lo ya servant wa servant yo mondo lo binya kisi kitoko wa ngai tant kina ya Monaco moni po tant kina kuna na kina na pression po na Monaco la premier transfert au bamba ça il y a joueur il y a cher moni na 8 millions pourtant kina kuna ba sumi jama uti na Standard jango beta mbongo ebele ba fute mbongo ebele bona pourtant na kuna pression ya isinga tant na comité bika kuma pesi capable tu faut au moins tempo beta obandi obanga mbamo comme footer premier match na beta mama na match ba tout ba bien on pesa ba passe abi na oxa ba tout ba bien te wanga na ngam na tuna me po batu batuna ki po ba yeba te lemzo futa ki no ko mais lelo mo mam na sa ya futa te mais na Monaco po ya Belgique ta ya Belgique mais na Monaco ko ki makambu te mais tu faut tempo temps mais Belgique na sale succès non te après on a 8 ans na au sande succès na nga Monaco na betika 10 matchs ba tout ba 10 matchs na tia bimoro je pense qu'on a 10 matchs jouer comme 10 matchs pour bochiger en plus nga ina longaki Monaco po nga mo na linga na longa Monaco po nga na coach na et ben non si ma shooté il paraît ko kaino makambu te ba ninga mso ya kuna moto à danger donc ya yo pe simba kité comme qui pour moi non titulaire non titulaire non mais tous les matchs même temps on a bien tous les matchs je biga ils ont ma vie bon ba tout ba o kuna na jouer mais pour nga ça bon tinga na mo pour na ou de changer l'autre et ils ont ma de sona comprendre bandeko ba ninga koloba mingi po ba question na tuni bandeko ba mitunaka donc ndeko na biso Dieu merci tanga comme na Monaco ezateka comme il foutero akokaki tende bolobaka bo mesa fanda na ba salon bagar banini kotonga kana banganda ezali omoni mutu na mutu na place so akoma na moins aisance et senga keke a évoluer bien
mais là comme on a ndenge to no pression le kaki donc ezate ke a futaki to asala nini mais prévenir que tant alongo kuna zongi na Allemagne ndenge alobi to landa siko na Allemagne ndenge akomaki quoi. Bon, choix ouais Allemagne ezaki ngamo na sala ki en po temps na vanda na Monaco na coach coup temps ezaki na décembre temps na kenaki vacances na kin temps ki vacances tabwe batinenga message quoi na kina pas ba dans Monaco o te na préparation auto ki na janvier yo yate on yo yate yo tigala na 3 jours mo boye nde fa do tiga ne boyate to pe na zongi boye na Monaco et puis on a kanda na bi nord ngai ça va nga na tiga te pour nga ça entraînement na ba jeune na bi ça va na joué décision à partir de nga fa lo Monaco na bingi manager na bi fa lo Monaco to na bien na Monaco na zo des offres ya Offenheim na Wolfsburg ne fa na signé na Offenheim normalement fa na signé pendant na Offenheim mais na signé kuna te pour les gars ni maramba bon fa bateka jouer na ba en Angleterre za ki ba Dembaba c'est rendu un problème na genou bona bo nde fa bateka mais nga ce fa na ki kuna na Offenheim après na en Allemagne te wara na Monaco to na Monaco ouais après na no zo réunion na président na biso président social réunion toute nation na Québec na tika habité pour le moment na tika shooter fona kene après coach ana ba balongole bazu coach musuta ngaye a bien habité die ndia bo ninga ebo yo beta awa en plus dans 6 semaines il faut préparer pour la préparation et Espagne ça va prendre na kepe préparation na Monaco tout que na Espagne tant na zone boy ba tu ma sou question o tika bo ben habité na décision nga mona tika susu et ça te faut na kende on a pu na zoki offre ya Wolfsburg na kende pe na Wolfsburg mais ba tu va te kuna pe simité mais kuna c'est bon te pourtant comme na Wolfsburg premier match na komi bota na komi mboka sika tant na komi boy premier match contre Dortmund na kota ku na beta ba 20 minutes boy deuxième match boy na côté sur troisième match boy na titulaire après ba longo l'entraîneur to ba longo l'entraîneur mso tika kiana zaki adjoint ba comme c'est comme titulaire to ba comme c'est comme titulaire na tika na après na peut titulaire pe na poste tu vois ba jouer bébé ba mso ando vendre ba championnat to ba na beta comme 7 matchs kuna na beta comme 7 matchs ton ba to bit na coach ana ba longo su coach ana jusqu'au coach mso ya zaki magat tant wa eboy ata pe ba jouer na kalamsu déjà à travers bon déjà na Wolfsburg ana ajibiso ba auto zaga a chefso à côté bon il y a un problème sous il y a un problème c'est privé ya wa bon et puis un peu kana problème privé pe moi sinon pour moi ça pas na zim fa bota kuna prématuré tant bota moi est prématuré kuna moi maman comme démoralisé moral ya subien a décidé que non que shooter pour tala pour kuna tu ngana moi sinon yo comme kuna sika na langue na bango na pas sinon pour na comprendre au derrière yo moro moni na décidé na moral peut bien na bi ça va c'est mieux non que shooter pour ba prêter un peu kuna na bi ça sert à rien na coach on pas commis non ba taper shooter a tibiso paiement azu ba jouer kala ou déjà à travers na bon a tibo bon ba beta c'est manga pas jouer des champs na mamshu non moi si mamshu moi ça c'est goût to ba moi ça c'est ba 2 semaines en hôpital na mo derrière na mo na paye na mona bébé sur na qu'entraînement mona zongi mona na mona na moi te qu'on a prête pe na coach na beta shooter na bi ça va c'est mieux na tika paiement ni la famille na ngai même ceux qui dans tika na Wolfsburg te na za paiement famille na c'est mieux famille na za bien mais dans zone na Monaco pour na bi awa na prête na décider que c'est goût 2 semaines nga dans quatre entraînement na bi donc peut shooter na tika na famille na ngai liboso na zone sona nous la famille na ya na ceux qui décision na tika ki la famille na nga na ti temps peut championnat pe sili na tika la sus vacances na monsieur to les gars nga kendaki vacances na tika na Allemagne pour moi na nga tika na couvrir pendant 2 mois 3 mois en Allemagne na tika na vacances na bouger pété na kene place moi pour tout na moi na couvrir na tika na 2 mois na couvrir mais ba tu tout ba comprendre on te va te kuna pe En Europe comme partout ailleurs, EDTV, c'est le rendez-vous des internautes. Il parle de discipline tellement que vous avez star ou bêta à danger. Au moins, l'équipe a gagné sur Maradona. L'équipe. Là, tout le temps, on a à Monaco, place Maradona, Mokani, assez indiscipliné. Même Awa, Moni, Batouara, Mokani, indiscipliné. Ah, on est banal en Belgique. La Belgique, banal, mais bien sûr, tu as gagné, même si je mon gars, pour un standard. Bon, on a habité pour jouer belé mais mimi za pour Mokani c'est super zaté moi était pour un match je suis dans standard avec un choc mais ben na beta pour habiter sur Nazali me sous moi le mon sam mais je suis dans retard
normalement ezalaka bongo bato so yaka reta mais ata mutu monde mutu ana misusu na équipe ye pena aza plus important na équipe yana jo bato mbokani boye mbokani boye mais en Allemagne même temps que même en Allemagne même na tiko kate ba bio kuna na France mbokani za indiscipliné na tiko kango te kana Belgique kadi dianzeto bokali bolandi bolobaka chimsimanga boki bino moko mbokani azaki na problème te indiscipliné mais azaki na problème ya famille morale ezaki malamu te biso tu toyebi soko za déstabiliser moralement eza passe même na sport même na makambo susu vie professionnelle ekitaka wana nakanisi bazolanda yo na monoko ne moko wana ngam na lobi te plus bien pour mon temps ne anande tout temps na zone sur na Belgique premier aki mwana wana abotema prématuré kuna aisusu akufi na Belgique omoni na surtout temps na kuma na signé na temps na signé temps na premier entraînement à saki to premier entraînement deuxième entraînement blessé maman baninga j'ai blessé na saki ba un mois na betati tout pourtant na ki après quelques temps moi na akufi omoni nyosha mais batu ba mona ngote bona boy wana congolais voilà wa congolais mais pour na ba nga mafunga kipata mutu aloba alobi ngai vi na na bi ngai vi na na kiliboso nga sana nga bien nga na sama nga bien bon so aloba bon batika sema ouais justement yango no moni EDTV ezu initiative ya balingi bayeba pona komeka kolongola na kati ya communauté na biso yekutu bo yango na EDTV na cadre ko informer batu yango to kolandaka ba star na biso nyonso nyonso basama ma bien ya Congo tolingi critique mais critique il faut que luka ko yeba na munoko ya mutu bino ba critiquer vraie version vraie réalité makambo ya traverser yango na lelo EDTV et préféré ki ekutana Dieu merci pour yeba na ba parcours na ye nyonso no kanisa na mitu na bino yango se passe bande ko na kasi bozolanda tozo continuer toujours na émission na biso donc lelo ozongi susu Anderlecht est-ce que le bezo compter obima susu koma lemsu na Angleterre Hollande ndeto moni ba jeu musu ba kei bende bon pour nation on a le boss en Anderlecht bon ndeza choix difficile pour nation ba offre belel banama en prête bon pour na ligne shooter en prête bien mon monera kuna Allemagne ton aki maman prête en salarié pour na ba offre mususu na zoaki na Grèce na zoaki na Angleterre na zoaki en Espagne mais nation en Anderlecht pour nation na pas coup même na moi na route sonya pour nation Belgique de choses bêtes de choses ça même tout aujourd'hui pourquoi on a bien non te promettre ça va na bi c'est ménageons c'est mes personnes na uta moni po dans à l'aise pour serana na ba mi balé na ba mi balé personne tout au Kenya moni moi je suis entraînement yo tika na ba mi balé et ça bien été c'est mais tous en Belgique c'est mais awa tous à moi bien on peut na série short on peut na zongi boy mo ebiga nzambe moi ngama mboye moi na kufi mon blessé bona boye ba tu vois po ba nsu ba loba te bon ni na yoka aboma moi na po na zongi boîte nalinga kutuna tuna yana bi ndeti ngai na préféré kutu na tika mama balé na Allemagne dikola famille na bo shina bo mashumo na ngaso na kate balé na kate balé na ndimike na twana nga mbongo te mais bo shona nu famille na ngeza bien na sala kana na Allemagne na samia batu bebe na kataki na vanda na ndau des semaines na mama balé tika na vanda ngai dikola mo na ngai mais na bo mama na pona zwana loba na bo makutu mutu ya mutu mususu mais moi na ngamo na ko bomete ngamo na pe le tinga boko boma no ngai exemple na pesa na bomane mutu mususu mais ya makila na ko boma ete ezane ngane mu na peta moni mais batu ba po ba kongo ba lobara ngai mafu po na bi ezalaka bongo ouais bande ko bokina kasi bo comprendre ndeko na biso Dieu merci azali quand même papa responsable la famille azana associé à famille nyonso to lobaka na kombo na ye po na famille na ye en tout cas ezali toujours quand na cadre ba congolais to mesana koloba je crois bozolande malamu mingi mais to continuer toujours ka tuna ba question na biso parce que tozana po bato ba yeba d'ailleurs kuta to kota kiawa na kasi na porte mona mundelo approcher kio et dans la première question à tuna yo bozo la même chose notre la dire merci oui je suis content il faut na mona ye mais est-ce que ndenga ye boye sou aye libela OK souté donc question à tuna c'est-à-dire que ndengo ye na ozongi na Anderlecht donc OK so pas été donc des questions faut battre ba yeba mituna wana loba bien mo boye bien na beti championnat wana na beti bien mo dabo mo ntabo pour le moment na juba offre belle mais na ça on poser na on procéder na ba tourner ça choix bien mais liboso choix na sagi normalement o ya okende na Monaco bon yo bigara pour na soit normalement soit des offres concrètes pour na kende
ezalaki ya Monaco na Liverpool mais na ponaki Monaco ebi tara bachanga en plus kuna petara la net la net pena bachanga mo le pe kuna bon mais tout pena na ba pena na kende vacances na calme maintenant na zonga na ça pena choix na calme ou bien sur na tika total na to soit na direction ate nga kuna futé un peu de pour na Monaco kuna eza na honnête eza mpona bongo te ebosi wana sikona osani ape na afuta ba mona bango eza place kaka bato batyo lelo ebele emo oponi. Mais Dieu merci nanga na tuna na landi o bien olobi ke ndenge tolobaka kaka mbisi elanda kote ma etiolaka mais dans l'entretemps pe fe kotala pe famille otala pe entourage puisque na mosala oyo ya sport oyo bino bosala football et soki moral eza bien te je pense que football peut marcher malamu te bato bakocontinue oza toujours objet ya matongi bakocritique toujours wana ekoselaka te tanto oza Envie de rester connecté? Cliquez sur edtv.kz. En Europe comme partout ailleurs, EDTV, c'est le rendez-vous des internautes. Na Belgique, show Moutouni, na Belgique même na Boussa. Ceux qui bakuta na nzela ou bien quelque part na vandi na habité. On a show au mutamona nga quelque part. Ala tena mona mboka na vandi quelque na bima na ngati. Bana zonga Belgique na bima na ngati o ba masape na ngazanga ba masate. Ngazanga ba masate na zanga na parler nga famille nga. Obanga ba master bende. Na banga bamasa fo bazala na bango mais eza pe na tamo pe otiki pe bamasa non na part non po na zonga non liboso na po na concept po bato be babaki te ndaki kuna zonga bo oselo te na zonga po na sabango ke oui eza mama temps ya bale na zonga na constater bale po bango ngani ba mona bale salara ya robota bale silaka te eza ka travail bo comprendre to zonga la bale ande kona biso die merci za ki cité za ya robota ma donc ndeko na biso soko muni na mwa baisse ezali suite ya soit problème familial mais prévenez que, attends bien, ça pas te couille. Ah, ce qu'on a très bien, moi, les gens bien au moment où on a bête championnat. Ce qu'on a très bien, la famille, toi, très bien. Donc, aux a parmi les meilleurs joueurs africains, tu as on a liste quoi. Donc, na Congolais, je pense que aux a deuxième mois, ça pas toi, non? Ouais, bon, pour nous plaisir à tout, na côté pénal, na liste, bah jouer tout ça. Bon, ils ont plaisir à tout. Un jour même, l'autre même dans 2030 comme bon, on est habitué sur 2000 combien. Je vais moi dans ma liste bon moi dire merci beaucoup na 2012 à jouer trophée na Belgique. Tu es fier na en tout cas EDTV est fier no makasi to kolanda ko partout ko zala ko tika ote. En Afrique comme partout ailleurs, EDTV, c'est le rendez-vous des internautes. Pour l'équipe nationale, si on a compétition nous préparé niveau équipe nationale. Ah, maman équipe nationale a évité pour le moment. On a déjà suspend, on a déjà vu l'équipe nationale. Maman équipe nationale peut être là ensuite. Mais entraîneur actuel yo alingaki yo ayebi yo banda ozaki na ajamuke abaki suspension en Italie était à contacter au karaté. On a tout ça très bien tout solo là. A déplacer kuta longa una France ayati to kutana na to fana to solo la omonga lona go lo bandeti football na biso congolais na peut-être so batu soki ba mitu sala bien ngai na za congolais na tika joueur congolais pourtant bo pesa joueur congolais c'est passion ba entraîneur msu ba yakana baza bango bato awa ba okendara bo ba changer mais ngai na tika joueur équipe nationale na bo betara na nous arrêt voilà moi je gol na boya le ballon mais l'autre qu'on a le ballon moni hein passons en poké papa voilà l'autre qu'on a le ballon hein ngana e banana ndeni la match à Sénégal tu dans le Lubumbashi bana ke na tonto e match à Sénégal là non coller non ndé ça bien ti coller bien ti ba tout bazana na match à Sénégal so tout ni bon le gars joueur n'y dans match à Sénégal au tout ni le Lubumbashi explique on a bien non coller non un lipa ba oponya so lipa ote kolele wa subute otibwe makite ojite bwe ba blo kawa kawa juma kutu na tuebo ba jwa kutu ba kilo ici le rapport d'après ba kilo pesa on attend bobu mati kilo ba jwa so kilo kit on a bien mais est-ce que
tolia bien te tobeta ba yango bien juma route to fana boya biso ba jouer na table boya na temps petit déjeuner boya ba tika pas maman na ba jouer na table ba tika tina sika focha ba ti niji ni makito tu na welo wa na bisa ba nga après pour un temps na lia na rente na temi na bimi a room a berita ba na linga na mbokania ça bon te zonga bimi rita habiter to habiter na match mais to ba après après là transfert na des à Monaco match tu beta un match si non bien tu vas bien problème temps tu vas soit bien avant match tu vas soit bien ton match est si libre président Moïse a tenu batu bah il fallait qu'il ait signé papier par président Moïse pour passer transfert à Monaco nandi makina ba pesa club là on a uta na kin mbongo déjà au place na banda ba pesa un peu pourcentage manager na pas aki président Moïse a tenu batu ba junga na ke pas président Moïse tant que pas président Moïse pour match là sur sili to komara libre ce match sili muto komara libre même si na protestation match sili au libre libre na ke pas président Moïse bon bakina lia même kolia pesa libre pota bakelia boy tan boy mundela na batu ba konsa mundela lobi na sima kombo na bona boy mama belenga a lo bapona ni to mito polia biso pe match sili tout ça libre après là avant coup tu match en haut pour apona ba joueur au Barça lobby retenu azobanga non abengsa ngai na chambre wana abengsa ngai na chambre abengsa ngai na chambre ne abengsa tu vois Erita abengsa room qui diaba non chouchou tu as 5 6 boy habiter bino awa bozamo ba douane nde bo mena équipe nationale abengsa biso bon après un temps abengsa biso bon après match temps aussi biso bitin coach joueur décision en tant qu'entraîneur joueur 18 joueurs oh bah ça lobby retenu na match à lobby ça s'appelle liste après pour mambo na butu pour biso joueur mbon na butu ah bah kawel pour mbon wana ça va il est face à bon azobanga après bah j'aime susu so asi ba ngote et puis ça ngai entraîneur au parlement ça on italien ngate pour ngana route to solo lati ngana pour ngapi na carrière ngai na ndimete na entraîneur le quoi entraîneur un nanu déjà le bagarre on a quinto centre mana li papa batu na image ba bimisa on entraîneur mais si on a mon quoi te na mon hotel siko batu ba pesa nga faute woni on va no vérité mais batu ba mon ko zo ba faux batu ba pesa nga faute na okoma na Egypte na beta raté nga na Egypte na koma na okoma place na le comité muke après notre match ici tu biga neza kana tongo a pozonga na Lubumbashi poto so vol na kin na pe mbote boy abo o te o kopesa nga mbote te nga bi po amni o te pesa nga mbote te o kena ino so wa pe nga na kena pas Moïse na bi ça va na pe mbote te non wa te ti ope nga ma banga matwa boza te ti a solo te te bal na beta na ebi mais so muto meko OK dans le lendo pona football là mais fie so pe legi ma ba ko casser yo nga za fia te po robo ya muto walo na fia na musala sala place na so la mbongo nga te muta sakana nga ko yeba musala voilà pour sa valeur place na so la mbongo wala nga te muta sakana ya iga maman équipe nationale avec amité pour nga ba équipe nationale na bana tangu na beta na kin muta découvrir dans club le roi depuis 2004 tilelo na parmi les anciens équipe nationale nazali moni parmi ba anciens équipe nationale mais c'est un jeune mais na beta c'est na beta ba yemoni bazaki na beta ba kaba musa sa ba ba doa na biso nazala ranga na mais jeune mais non beta te mais nazara ba au préparation na poto na bana ya préparation ba stage tout na poto club le wanga zala mais na bana beta c'est na belo mais ba tu vas éviter on ta belo après na a sali bon deuxième match yi to beta na Cameroun a sali liste ne a chenga na liste a sali liste ne a chenga te na bi problème te a sali liste na chenga te moi je suis content a chenga te wana to ba na zaki ndet na Monaco na tamba ki sali transfert na nga ya Allemagne na tabwe match zaki ya Île Maurice na te Île Maurice wana kin a ben sa biso bien ba biso batakala biso ba azu biso na liste azongi biso ba loa azongi biso moi j'aime ba mungungu azongi biso ba j'aime to kepe na kin bien pour ça va match biso quand je te pour te bi biso équipe nationale to beta to comme titulaire pour tout le monde en pe ba équipe nationale ba titulaire ba sala droba na équipe na titulaire na équipe nationale na titulaire ba eboue banani ba eto équipe to biso ba doit équipe to avec comme ba titulaire to eboue tout le monde que oui à moi ça maman bo ezate après non nous allons
capitaine de l'équipe nationale loi après ça pas Youssouf wana na lobate bato biso to vanda même Youssouf et moi ACP là na monte to vanda ba jouer bien na chambre to sala munde la réunion to kana ku to so serre to beta ande ko bozoka ba secret zo bima abomba kango mais lelo de IDTV abi fona panza po IDTV ba la nango partout wana sikonde to vanda na ma campagne biso loi Laris Mbia la Mungungu Youssouf Roum to siga mamundela la sala loi la bransa yo itara mutaye capitaine qui nation on le bransa au PC mutu même mais faut bien on mutu bitin aux coach la bon coach faut sur na joueur coach faut da dialogue na ba joueur na yo pour et ça va bien ah tu commences à entraîner pour tout le monde que oui biso a motivation de dit paiement ah motivation paiement pas tout ça paiement comme si on dit entraînement sur faire jouer un match. Ils avaient fait jouer un match non entraîneur non gardien après ce entraînement. Nga c'est pas non. Yo coach, tu m'as non libana boé, na li papa na autant mo la bien si fait un coach andeni. Nga na ba coach so emosusu. Asuba la mso do bet, la biso bet ba coach na balle, na bet ba coach biso na coach so gila comme ton bet na même sur entraînement. Mais yo na li papa, en plus coach j'entends moi, quand moi sport au tien assez, au côté dans le terrain. Yo na li papa, ba image na kine les gars déjà bato Alexa. Après, on a dit, tu as un match lobby, on avait un match, entraînement, il y avait un match. À cette équipe, il y a bien. Ah, tu as dit, tu as dit, tu as dit, comme si on a une phase arrêtée, oui. Oh, tu as dit, tu as dit, équipe est dans le match, on se basa bani na ba maintenant, tu sais entraîner coquille. Au deux, au long biso na raison mort, tu es pour biso équipe dans sortie, au long na raison mort. Ça va. Na pas na ndeti na libana terrain ngai Youssouf et pardon ngai Mungungi na Laris Mbia to fandi botota alors on a terrain musika parce que aye boy ah comment ça net allo ba biso finga biso apina siki na zongisie normalement na parole na sa nabi ko gangela ngate na bo normalement so tal bien yoko ta coach na ngai te na c'est bon na yoko za coach na ngai te na bité na poto soguna coach na ide na poto soguna za coach za nini c'est pas na mbongo zo awa c'est pela na pesa réponse bon ote na silika wudu na telema na po na simaki choisir bien équipe na ciment na te boson na ke mata bis bien ba tu baloba ke na bora Varese voilà na bora Varese équipe ba ba comprendre ka te ozolo welande droit na bino vérité ozolo belaye mais ba ba bingo impolite bon on va se pour na tuna lelo ba luka ba image oyo ba mona na longola ra sumuta ya na image yango ba chamba l'action tilo na lobango image la ra IDTV pas rappeler o to na image wana wa bika image wana numéro ya IDTV ya téléphone yana abenga biso ayele so image to la tsaba to bangi ba yeba to na kata bangi ba yeba ba ngai image o ngai na boa ke mayo mais équipe nationale ngai na uta poto na sana na beta ba tuna yam sila yambayo ba changa ba beta ba tunga ba glaçon équipe na point beta équipe nationale na Malawi mais ba bosa nyos na va na bo no wa bo na Allemagne o te ton na yaki na zongi sur séance sur na va na Allemagne ton na zongi bo no o ba suspend na avis et comment petit na ba benga club na biso Allemagne to ba benga bo nga na ba te o te na équipe nationale keguna o beti noter bo na bo coach en magade bi pe coach a commencé ka biso pe na linga biso te azu a RKT biso abi ça va la liste nga pa partir lelo on a shooté nga na mse beba eza pour l'équipe nationale ba publicité ba sala na ba on président fédération de ba yora ni no bazaki na posa ba casser carrière na obenza ba mona ko ozoya na moto na yo mais za ma nzambe même takasa mu na mukeza ka nzambe même o no nani o nga coach o nga président fédération mais pour to comment question na ki no IDTV azawana panza na zona tana yo na ki no place pour batubele ba ba rater ni mama kim national ande leka après na mona situation ngai jumshu na zonga na prison mari na kin na aéroport na kin na apesinga abenga petit so le tout tana kozona muna valerte na aéroport kozona muna valerte bande ko ba congolais talande to vivaka papi mobo abisha papi na luka na mo pe zana un kozona muna valerte o moninga muto pese loko na jui tant que petit père a respect a jui je n'ai pas papier na fond bazaki na yo soki da ba ni na ba pesa bon na pesa manager na tuko tanga on pete to tanga bon nga manager zaki bon wa pesa ma msusu sirana ezaki
soki José Tumba là so manager bité yim ta changa na poto avant mais bien genre escroc yenga yake oui a petana voilà alors non escroc a tuko changa na poto te voilà ngai na ba José Tumba outé ngai na ba partir président président Lolo ta changa pour na tuko yebete ya awa ba ke a mais dès si là on a gagné procès déjà tu n'as pas matina ba Suisse kuna na gagné procès ya ngai bana kombo na carrière na tant qu'on appelle na standard moto na appelé à moins que oui a petit ma bende okota il faut na chaliba ya pour na bende mais nzambe alinga répéter ashi wakal plainte voilà si ko par exemple ba ebe na bango tout ba ebit pour ba signature na bango na 4 ils ba china ba sala même ba coach na ba china bango sala après na na pe atoke pe toke no samba tina ngape na zo afuka na to no samba tina Suisse tu no samba tina Suisse pour normalement c'est que bango ndio bon bango pe bangenga ba lia mais normalement toke to sambi na gagner na proche pepele si là na petit nga bango to si là biso na José Tumba to na champ problème te ya mais équipe nationale après na tant Claude Leroy tant ouais abike asagi presque na kina bi fona donc ça mbokani abi fa donc ça va jouer à travers mingi mbokani faza là pour le moment attaquer au azobe dalwa mbokani azate et moi ben bon habita fona donc c'est asa net kamite dans la presse et moi le bi net sur botangi presse ndé moi le bu ko presse le botamon abi fa donc ça mbokani ya déplacer ou ta ou coach na bon coach ne aluka ba jouer na pour solo là pour ignon fait la Fox. Claude Leroy, Patrick Neveu, nous arrête. Voire même 4, il y avait aussi un peu Belgique. Non. Des purées, 4 coachs. On a passé à 4 coachs. Ouais. Parce qu'on a 4 coachs, ceux qui vont comparer. Coach, ah, mais. On a une qualité. Coach, ma BO, quand tout le monde nous a bon. On a pour nous. Ah, mais nous arrête. Il y a un Congo, Congo a Sima, Congo gagné sur le Congo perd. Na Congo c'est ni. C'est l'autre photo le ballon à Sani. Donc peut-être il y a une mission à casser les joueurs congolais. Il y a une mission de basta business ba jouer ba tech ba bon ba lia so bon, on est taliban wuna. Ngai Tilo na Chabani to bien wa pi fait na même l'équipe nationale tant à comment peu de temps na premier match na beta na Chabani la match je crois match moi équipe na beta na to soa pe mukina na chambre na pesa ba conseil amoni to soa na terrain na lo la tout l'autre na contact ne rita ti ba tout ti na contact to soa très bien to za ba tout le monde na match pour tout temps tout le monde a bicho tout ça contact sur là tout ça ti lelo Maria ta misika bon misika mais to sur la loi to sur en Angleterre hérite en tout ça ba jouer tout ba Youssouf tout ça ba on na ba nimo to benga na benga c'est ça un peu ba réunion te pour méta football congolais na ah papa Youssouf sali réunion bicho to ba continent bimo jouer bo sala mais ba doit avoir décision ba tout kuna bon mo ba sala on te bo bino bo sala ndeni c'est mieux to vendre na bicho to pour so lobby as impoli maman le ba pour bicho Congo to ba shooter pour nga déjà même poli déjà ba nga liboso na lo ba non organisation na foot congolais en au moins des conditions en bien té faut pas bon ça wana bon na football à Congo et vous a très bien à part ça ngai moni bon ba match moni pour nga to Claude Leroy ba on ba perdre en suspension mais le ba on a pour ça ngai oui sigo est-ce que nga gozo ngulu MC bon abula ce joueur beta bon a jouer Congo là bon abula MC biso na net pour ba mbongo mais rien mbongo ça je le remonte ya na bi voir ba pour moi na ba mbongo na ça c'est l'autre pour na maja il Maurice hein il y a Maurice il Maurice Claude Leroy non Claude Leroy sur nous autant n'a pas bon nga on essaie nga bon avec
nga ya pona Congo nga Congo na ya pona mbongo te tuta misika na kofa na ngapena famille na ngata ba trajet sala to zongi boy ba intame na pamba ra pobita bal moni eza te msu tout ça là on va pona plaisir ça pona mboka nga to soit Claude Leroy to soit n'intilo moni même pe na jeune azaki sur les débats ba jeune espérer ba na question pona ki national Congo nga équipe nationale Congo ngai no kene ju mutema na ngelinga ce pe lingite na tika pe so ba zonga yi ka bon so ba zonga pe ka te ka ba ngome no kende ju mutema na ngelinga po ba mo ba pesa des satisfaction ba longa déjà pour nga na pour na minute nga na force ngai na senga ba elo amukie na sula na été connait vient na so kuna Claude Leroy pe na sa na bi au moins ndé ba loba na presse ba sispana nga vie na sa président fédération son vice président na ba tout ba loba na tout ba démentir on a presque nous avons nos salles on dit ba sispana bon et ça le kuta ba toute équipe nationale tilo ba tilo loba monter na ba so pe ba loba monter dans zone en fait faut ba loba ndenge ba pesa nga satisfaction ba loba nyonso ndenge po bon ba loba ngoti ba sispana nga na nyata vrai mais ba démentir on siko wana zone mais so bon ba loba na yeta Claude Leroy binote nga na coach nga kudana lobango nga bite nga no to problème te bango na pénaliser ndeni déjà ba suspendre nga boso ba monate bonde ba pénaliser nga te mais tout à l'heure obi ke okenda robeta na Congo pona amour wa Congo oza posa mbongo te yango na pende ko tuna réalisateur atuna question alobi est-ce que ozomona te ko pénaliser pe ka Congo parce que oza na amour nango mais yo laxi amour na mboka no mais ba msu bazana ba limite yo laxa amour na mboka no osa ni o sa yebisa o sa to sa be fort bon to na msika to sa ba sacrifice to kena ata uton même Claude Leroy yemo ayebisa avec mboka ni ba président fédération ba tout ba suspendre c'est que mitu na bongo ça bien ti abi yo joueur Congo pour ni ba ko pesa punition te mais ba suspendre wa fait abi ça raté abi yo oza joueur Congo so punition ça va mais ba suspendre na vie na peine c'est bon na bi donc ça message moko liboso ya caméra a pona président fédération oyo yebiseni na minute sko ye ndenge Envie de rester connecté? Cliquez sur edtv.caseo.com. On va continuer comme conseil par exemple. On a conseil après ça bon moni bon ba conseil au bon ba joueur na ba conseil après ça bon na pour le football na biso Congo na conseil après ça. Puisque vous êtes victime ya likamo boye ba raison na yo mo bango ba profiter na ba mo lokola soki ndeni mais loko EDTV aliaza liboso no yo obi bo za occasion pesa bango message. Bon ba te so biso to ba joueur Congo na ba te so bon ba mo na bien ndé biso tozande ba joueur Congo ngai na go pesa ote o message na pesa na muto pesa kuna message ati soki na pesa message na pesa coach na Claude Leroy na ngai na pesa message que oui a jouer équipe nationale bien a préparer bon qui to comprendre match wa beta à travers ba joueur biso to ba joueur comme mais trop yarara mais à ce moment là bien équipe nationale pour na soutenir toujours na benga ka na soutenir pour l'équipe nationale na c'est pas appel mboko na e matape et que bien même ba coupe d'Afrique zoya ba coupe du monde zoya il faut ça là ngana ina tuno sikoya na minito micha sikoyo za président ya fédération ngaza joueur ngaza président sala niti oza président ya fédération ngaza joueur na tombe na kawana ongo yebisa ngani mais nga goza président peut-être ata mo siko na la président fédération de parce que il faut penser un jour après football lem susu na passer non na bona passer à côté msusu ba ko ma toucher na point msusu na passer na msusu na famille na nga makam msusu nga na sa ya nga privé wana non te. OK na kasi na point ya équipe nationale je pense que bandeko ba comprendre nga ba yeba na cadre to yeba je crois vous comprendre na kasi critique za sumingité na yebi ke na ba congolais ozanga te yemoko paso ipoke apesi ba raison na makambo bino boyeba kité yangona eze sengo mingi bolanda ka EDTV kotaka na actualité congolaise EDTV na Google okuta yango okuta ba information sur na kati donc tozo compter Dieu merci to komo koma pembe na suka ngana remarquer eloko moko na ebite soki yo za na mwa makanisi nango na ba ngana ko benga bango bakoko na bino ya football
loka ba vieux ya kala na ba kakoko ba kidumu banani tout le monde à l'époque na bango ba msu bazo chance ba comme na poto 2-3 jours après kombo ezoka na sute na oka lisolo ya joueur mo bona otanga kombo te ba kendo zoye bon entraînement na za na quit ya danger na kotanga kombo te et puis na ebite batanso omeka poto deux ezalaka mingi nga siko na yebaka conseil na opesa et puis yo za na idée nini pourquoi ba vieux wana à l'époque ba kiso comme poto 3 mois 4 mois ina neze belé abet championnat peli deuxième saison boye maatro omoni ngai na ko ba tilelo ba kantara ba joueur tout congolais tilelo ezalaka ba joueur congolais ba sara bon ngai masanga to ba mutu to ba ne masanga shenga sona ba masanga sona ba na pa ba masanga yo lo bani na bi era musale ezali era musale nena koma lelo boy ba to mona rambo kan bomina travailler di pour na koma lelo na ça sacrifice au sarana te ça sacrifice mais ba to mona on dans ça sacrifice en Afrique na bo po ba jouer be ba beta am supe ba na ndo beta ba sape ba société na ça boy ça na sacrifice na vie na ngamo pour na ça lelo na lingi pour na koma boy mais ba nyos tout ba masanga ba to moi na droit ça nyos na droit ke boîte na droit bima mais il faut ba yebsa ndeti to betima nde mikolo so na bi munya ba mutalo bani na juste les de ben na bimi champion Belgique na c'est musala vacances pe en dans des shoots de vacances siko olobani même ba week-end chouch bo beti match bo bimi eza bongo donc na mona nga gravité so na kuti mbokani na kati Anvers n'est pas mama lega la ngwe na ba bokebe na comprendre que na nga vacances nga ya show na En Europe comme partout ailleurs, EDTV, c'est le rendez-vous des internautes. Na monde, na ba joueur, ba brésilien, ba balaki ba ambiance, ba brésilien, biso beta. Même il y a ba joueur. Ba nga ya chez sanga mbonye l'équipe Brésil na nini, na ambiance, même ba joueur. Nga beta ba Diego Congo. Diego o ba beta Atlético, na beta beta na Wolfsburg. Ba graffiti ba na ba joueur mchu ba Dante, tonomo ba brésilien, beaucoup danger. Mais ça na balle alo lia balle na terrain on dit matin mtamela masanga mais biso so ba monu fanga ki premier masanga ta joana masanga joana bio te mais masanga ni yimdo sumi nga masanga da musana sans na masanga. En tout cas merci beaucoup na éviter soki na minute conseil no ko pesa na bano ya mikeo bazo bulanda nzia na bino lokwa mwana nga trésor yepe abeta ka mwa bale conseil no ko pesa na bango polo ba koma lokwa bino conseil na ko pesa na côté ba milieu congolais bakima wana mo mkepo ba koyoka awa boy ba mona mtu na bango eza bien te na musa ba wasa ndeti biso to sabo ezaka likamugara ya sacrifice ezaka musa o yebela musa un jour et au footao ya wana le to komi boy eza facilité quoi et na football eza nzela mulai il faut au travailler dire au travail au concentrer na musa après o nya suetikali ndo sa ndo lingi Dieu donné Dieu merci pardon kombo Dieu donné to ya kaka Dieu merci le président à Congo et là nous reçoit malam pour la Congo mais de toute façon ngai ni na zabwe na sala déjà badon na Congo bato ba yebi déjà maintenant en tant que président du Congo le Dieu merci président Congo président de la République ba la commission na président il va arriver hein Youssou Ndour a posé candidature pour comme président nani malgré va voter qui était mais musicien mais ya côté musique nga côté ballet mais ba star ekokoma yango lelo so comme président il est ça pour na Congo na ngara pour na Congo faut mboka ça bien bon bato ba sepela na quoi faut mamtu ça bien voilà to comme na suka émission na biso na habité ceux qui malobani asuka ozanango o bandeko ba atala olobi ebele mais peut-être moko etikalaki o lingo pese po bato ba yoka pena na cadre bangi ba yeba par rapport à Congo bon votateur na pesa mingi na Congo par rapport à Congo bon na dara jouer na bango bon ezaki décision na ngate pour lelo na boya koya na équipe nationale ezaki bango balingaki mais na vanda na réfléchi na ya kaka pour na sa mutu na ya kaka Congo za mboka na jamais na ko boya équipe nationale mais na ya mais MSP d'après moi surprise na match beta ma MC na match mona ko beta mais ouais ça surprise bon mona ka mais na ngolo baté mais derrière le bien avant mais na ya pour qu'on mboka jamais pe na ko boya. Merci beaucoup Mbokani Dieu merci na ndenge opesa biso mwata na yo poto yamba na émission na biso chaque fois toza na posa na yo to ko lukaka yo kaka yo pesa ko za pe na message ya ko pesela bandeko ba congolais
n'hésitez pas, numéro na biso ezali Robenga biso tokozala toujours nsima na yo mpona kosoutenir yo. Numéro da problème te toi numéro da siko da to so na déjà to mais na pesi ba tutu mbote na pesi ba club to akini mbote ba Vita Imana Mazembe mais pe azolanda na parler na pesi ma moi na ngai mbote awa Marlène Tessa na moi na ngai Dieu merci Junior futur footballeur il pas betara pour na Congo. Zambazo le Congo. Merci beaucoup. Dieu merci pour l'invitation. Vous répondez à l'invitation à Bissou. Merci.